mariage coup au bateau télémela na internet vraiment maman langi koza wapi so ndeko na biso mwasi to lingi mobali wana toza ma pasteur kevela biso to kebenge pa pasteur longwe na Afrique du Sud kuna ovandaka no kuna ozaka no marié soit disant et puis longi na ye biso ba bilongi on mto ma ba vantir tala elongi peda mwana mobali wana na makamba ça les ont concordé donc na yako timela mibala ba escroc baza ba marque ba bilongi ba Kevin on a soki Kevin on a soki Kevin alors on a yako côté là ser na biso aska olai pourquoi bala mibali ya boye peut-être le ba Kevin cassé représentante ya église si femme c'est oe batikeli biso lelo ndio lingo sala ba vantir wana parce que puis moi songo ke sa bakamba bongo mwana batu ya mama olangi donc on met ça na vie na yo ya ko uzana mwasi na Afrique d'ici na mwana na yo okosi parce que selon les informations na yo ki akosi mwasi wana keke luka kusala yo zo benge kutu aza marié ngana zo benga za men ngana ko benga ye aza escroc ngana ko benga ye aza moibi ngana ko benga ye aza mutu mo boye sérieuté bote balandi ya chaîne na biso ya mama Bella Dinganga mwasi ya mwendu mwasi ya lengi mwasi ya gu oyo bomona na eza nene isa mwasi ya pembe mwasi mbiji mwana muswahili ya tongo makasi kande tolobaka bosabone massivement na chaîne na mino bilo to na sujet moko ezopelisa moto lelo na internet ya mwana ya mama na biso mama olangi o atika biso Aska Olangi lelo abali mobali moko aza déjà marié na Afrique du Sud aza na mwana moko toyoka lisusu kaka mobali yango abali Aska Olangi aza susu na mwasi mususu na Zimbabwe pona nini boye yango lelo na memeni bino sujet oya mwana ya mama Olangi Aska Olangi o abali libala ya mobali o aza na mwasi na Afrique du Sud aza na mwana moko na Zimbabwe mususu abimi en tout cas vraiment c'est likambo passe pe sur internet ningani internet gangi internet ezoloba pe zoloba mezo continuer ko lobama ya mobali oyo Kevin oya sili kozwa mwana ya mama Olangi o na kati église mama Olangi ko bala libala deuxième femme ezaki mabi mais lelo na zanga mo côté na zana mwana mboka Jerry Kobetex to mekape ko partager likambo o ezo sala batu somo na kati internet mbote mwana mboka oui mbote nene isa mwasi ya pembe mwasi ya mbiji mbote la babone nyoso ya Feza TV RDC donc Jerry Kobetex na bino yeyo mobala litutu ya mama na zolo donc nazana émission na yo ba question za yo bi ba réponse za yanga. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons internet, nous avons pela moto lelo ya Aska Olangi. Nandenga siliko bala mobile babi ke mobile ngo aza marié déjà. Na Afrique du Sud, na Zimbabwe pe aza na mwasi mususu. Siko pona yo likambo o mobile ozo sala. Ezo pesa ezo pona yo vraiment. Eza nini? Ngai na yeko telemela nanu likambo moni. Au fait, ko sala ka basi mabe yango biso mibali tozo yinama. Likambo tonton na biso Kevin Kassé asali d'abord yo zo benge kutu aza marié ngana zo benga za men ngana ko benga ye aza escroc ngana ko benga ye aza moibi ngana ko benga ye aza mutu mo boye sérieuté parce que pourquoi ko sala mwana mwasi et puis mwana mwasi ngo ke sa makamba bongo mwana batu ya mama Olangi représentante ya église si femme c'est oe batikeli biso lelo ndio lingo sala ba vantir wana donc on met ça na vie na yo ya ko uzana mwasi na Afrique d'ici na mwana na yo okosi parce que selon les informations na yo ki akosi mwasi wana keke luka musala nzoka musala ngo yeko luka ayeko bala na ndeko na biso talanga na lati drapeau ya RDC iye tanto ninga zana na po mwasi na Afrique d'ici za sud africaine là monsieur passe à chanter nationalité za sunde ko na biso congolais alors ngana yeko côté la nde ser na biso Aska Olangi pourquoi bala mibali ya boye peut-être le ko ba Kevin Kassé ya wana donc et puis telle histoire yoza na mwasi na marié na kata ndako osolola kana mwasi mususu mwasi ayeko découvrir ba vérité mwasi aleki na émission ya mamu international mwasi en Afrique du Sud mwasi alakisi tina bilamba ya Kevin preuve ya monique lelo internet ekomi ko favoriser ba makambo moko boye malgré ça mabe mais tala siko vérité bimi ya Kevin soki nani Kevin donc babiloko mo boye asali ezalaka te donc olongwe na Afrique du Sud kuna ovandaka no kuna ozaka no marié soit disant et puis elongi na ye biso babilongi on mto bima ba vantir tala elongi peda mwana mobali wana na makamba sala ezo concordé te donc na yeko timela mibale ba escroc
baza ba marque ba bilonga ba Kevin on a soki Kevin on a soki Kevin wa en tout cas vraiment na mona libala bazala pour muto abala puis ba préparant qui fiançailles yo pendant qu'on dit maté que tant sous yena mwasi wana bakabona na bango yena aska olange ba préparer ki na bango mariage na bango ndeni mwasi ko koyeba te bakabona te preuve na ser na biso wana sud-africaine wana a lobby bakamna surtout na émission bakabona te azalaka na ye peut-être eza zuwa ndezi eza zuwa te soki omoni nga problème nangezani soki na besoin olia ndundo olia Thompson yebisa mwasi na ndako te maman lokwa na olia ndunda yo moko na moni na zelo Thompson moko boy eza normal ke ko kosa mwasi wana parce que lelo aska olangi tango azotala makambo oyo ezake d'abord na si femme se bande ko telemela maman olangi église bande ko telemela likambo ba deuxième bureau oyebi tango yozo oza na deuxième bureau oyebi premier bureau tango ala kana mobali neto tango mobali na sapa na yo oyebi premier bureau mabolongo na sebi afunda ko pa nzambe yango moni maman olangi na ko telemela mabala ba deuxième bureau alors siko ndenge makambo ebimi boye déjà ser na biso aska olangi il faut comprendre que na minute toko mobenge deuxième bureau premier bureau wana bimi. Et puis premier bureau bimite moi si mususu na annonce na otoko yoka moi si mususu bimi na Zimbabwe à cause ça peut moi si a frappé et mort il a frappé est-ce que ça solo mais ça ya solo moi si do amona moi na mobali moboye azana ye gigolo basi basalela ke kaka basi basomela ke ba montre ba danger est-ce que ka bala basa batu na elongina na ezala kwa la pasteur moko boye mon santu moko boye eza na sensité et puis ser na biso aska olangi ayeba charge o azana ngo aza servante de Dieu. Il faut azana mobali ou azana ba norme na yeto lobi te ke to balele angelu ou azana ba soutanité mais abala mobali moko boy oyo ke akoyokise sonité po to kita to mata lelo pena libala oyo ke ya aska na Kevin ce que continue obi ke kozana na CV moko ya mabe kozana parcours moko ya mabe azalaka mobali abatu obotolaka ye OK bango ba bateli pate parce que aska olanga za mobateli mpate akoki kolinga te pate na ye alelaka na minute ser na biso aza na Afrique du Sud aza kwa pate ya aska olangi tala tina bandeko na ye moko baleki tina ba émission bandeko ya ye moko aska olangi baleki tina ba émission ya ba Marie Laure baleki na ba émission ya ndenge na ndenge po ba dénoncer eloko wana donc ndenge nga nazomonela Kevin wana ayende po a escroquer bozwi oyoyo aska olangi aza nango ayena ye pena na bolingo te récemment na lobaki yango ati tozo balika mwasi Afrique du Sud lobi mwasi musu akobima moni maloba nganga mwasi Zimbabwe abimi etikali ya Ethiopie abima etikali ya Congo Brazzaville abima etikali ya Londres ya Canada ya Suisse abima siko mwana mobali momba et puis azaka na 3 nationalités azana 3 passeports est-ce que sozo ebango te na yebia vérité ni soto to yebia on internet ngana loba makambo po ye na internet siko vanda ki eza makambo na bango ko tango te e ye na internet ko sala nini donc tia yaki akosi aska olangi ke aza monganga nzoka naza ne monganga te moi si wana kuna ayebe na ki monganga te c'est côté musupa bima technicien ya yesuki ya ba ordinateur informaticien côté musu côté abima on a ça na banque moko boy mutu déjà au moins des mois mobile aza na nationalité moko te c'est que ça sérieux te yango penga na okene koloba boy basala nzambe milimu mabe bomona kati na biso monimo ya celibat bomona ka milimu mabe ya famille ezotungisa yo tango bobalaka basi na mibali na bino bon est-ce que nzamba révéler ka bino te bomona mibali wana bazaya ya bino be bazaya ya bino te eza na sens te mwana ya mosale munene ya nzambe bongo ke no bala un aventurier moko boye ajo opportunité moko boye peut-être oko changer ye géri ako changer na nini a changer na mwasa bato azolela kuna na Afrique du Sud oui bon ça va Kevin andima na boyi na mwasa Afrique du Sud na bakena divorce siko batika na bango na aska kasi bon so asali ke ye pa lobi ke alingine divorce na mwasi wana ya lingine alt peut-être msusu bezala mabe oza malamu te nzamba zanzamba kosangisa aska olangi azali servante de Dieu est-ce que olinga ke bato ba divorcer likolo na ye siko tala bandimio bayaka na église est-ce que alsa ye moko pasteur na biso akaboli libala bato pa boto na mobala bato mais ozamteli boso ba pasteur ebele ba divorce makama pe photo de nosango ba pasteur ebele ba divorce ebele na Congo o bakaboli mabala ba pasteur a bato ba pasteur ebele ba divorce baza mabe kasi baza malamu baza mabe na condamner bango baboyela basi na bango nini baboyela mibali na bango nini ba comportement mabe nini oza mosala nzambe oza mobateli mpate éduqué ce que ozo éduqué 3000 personnes na kati ya église obosaka nango wana elelo nzangi mwasi moko kaka ya moko okomisa ye mondimi na yo
o éduqué et puis maman passer bazala zuwa makasi pour mibali na bango maman passer azaka zuwa makasi mais nzamba leki nyoso nzamba leki nyoso soko zana omani pour mezani ba passer na biso balia ngulu ba bebisa bikila Saint-Esprit azaka lisusu te et na église comme muta ko ikuluna alamuki kuluna OK Yesu masi ezaki soka kuteli na ochanze vina o momba bango koma nini o lelo basanga na foi te kaka lelo ndi bato basanga na foi te OK nzamba lobi niliwa nzamba lobi ke Yesu masi akutabaki bokosala ya minene koleka ngai poni ba Thomson bo bimisa bato na banzoto siko milimo leti ya o chanze mwasi ngana na yebi pasteur moko nzamba talisa ye na bosani komona ye nzamba talisa okukuta na mwasa mungano na nzela okobale ye na roma mwasa vino pasteur na bala mwasa mungano lelo mwasa mungano na sa mama pasteur lelo za mama pasteur oso comprendre mais pour la nini te ba musupe basala ngoti Jerito zonga na likambo ya askana na Kevin tout le monde a rappelé batu mususu tant que ça bazalaka kala bakabwana mobali pasali nzela na yake azui mwasi wana obalo ba Afrique du Sud abali mais na vie na ya raisonnaka neti ba askola olingo comme ça Kevin siko gusu ke za voilà bazalaka kala na ser na biso aska olangi jamais balingani kutu aska olangi na Kinshasa yena Afrique na Facebook oui basolo la kana nzela réseaux sociaux na biso mais information na za nango basolo la kana nzela réseaux sociaux basolo la kana lingio je t'aime tala kutu moi ça na ke découvrir ba message aska tindelaka Kevin kenga pe na komi ko linga na komo na bolingo ngeza série atindele kutu na montre moso ya or ya cadeau tala ni moi ça na bimisi ba vérité na internet ozomona donc ça bolingo mo o ne be biso to zakalelo donc na ozo kompote na ba artiste était biso tout komi ko ya ko luka mon pono comme na Facebook siko mon pono ngo tomena nani mwana batu ya mama olangi tenga na otika likambo te ti Kevin na aska ba koboya na ninga na tiki likambo bo suki ke aska imuka lobi na komi ndeko ya aska olangi siko soki ye mo aska kolonzoto ya bwelinka mbali na biso to koyise ser na biso tanti na biso ndeko na biso mwasi to lingi mobali wana to za mama pasteur Kevin na biso to kebenge pa pasteur bolingo ezana ki na musali na nsambe ezana te soki ayebisaki aska vérité nazala nga marié mais ndenge nazomona oza mwasa baguna nga oza mwasa vina nga kuna naza leste c'est autre chose yo kosi mwana mwasa bato koki oluka musala ngo nde mariage na Kinshasa et puis tala niveau mariage soki na bandi kotanga ba message bato bakoma awa internet ekozika likambo ya Kevin aska oyo na zwi kutu video na yebite soki okosenga na réalisation kuna to pe mwa muke batila biso mwa video muke ya ndenge bazopambola libala bango pa pasteur et puis na ba pasteur bino bopambola ba mabala wana nzamba révélera bino te boke mutu bazobalo aza aventurier naza na video awa soki na réalisation ezali basenga balakisa biso no ba video réalisation na sala exception no ba video na no sima tozonga lisusu na nini na biso. Pourquoi? Parce que la femme, tout ce qui l'intéressait, c'était Phénomène et Sobé à la télé. Et quand la femme regardait Phénomène et Sobé, son mari lui disait, pasteur, vois, des bassesses. Et il lui montre le père Doriot, dit, ça c'est la science. Mais à Kevin aussi, je me dire, Rachel. Voilà, bino bamonta na bilili o mariage lengi o mariage gu o bato azo telemela na internet vraiment maman langi oza wapi o mona libala pende ya aska na Kevin ndenge leki o bato azo telemela pasi pe mawa na ba parrain pe bazawana bazotala likambo ngo bango ba parrain baza bato bazalo kwa ba deuxième parent na biso ti ba mona likambo o vraiment conseil nini to ba yeba ki to ba yeba te to zakiti kamba soleil entre bango 4 to ba yeba ki te to pendenge ni na yebite Jerry Kobetox to mekabe ko partager likambo ba parrain oza o soulever le romo ya malamu merci beaucoup au moni ba parrain ya Congo komani mutu azobala za ya passe ya ke luka parrain ya mbongo sala constat wana ake ko luka parrain ya mbongo siko yebisanga pareil ya libala oyo touti kotala oyo est-ce que leki aska olangi na mbongo omoni ka kozala na autorité pena te pareil kozala na autorité te po nini déjà mwana mama olangi da na mbongo ana shiko totia ku Kevin te po Kevin aze lokote aze lokote aze lokote yazo mona da azaba gère ba tonton mo boy aza mobali te aza mobali mais azaba gère ba tonton mo alingaka basi basalela ye ozomona elongine te un bon neuf négligent match qui fait gagner l'équipe. Jerry. Basuka na jigolo basaka ba bogara biso bato bilonga ba milinga milingo. To kana to zo biso ba chance wana te. Donc ozomona. Pareil oyo lelo ozomona wana
akozana mot à dire rebelité par rapport à Aska Olangi. Et comme ça, wende zakat boye mokonzi, boye mokonzi. Ceux qui parlent de okende lango pona to otala mbongo, to otala avantage, ba sort nango lelo. OK, ba paré peso ba parole bazaki na mot à dire. J'espère que libalo ba nga batele melango. Et puis nga na otuna commune na biso ya Congo. Na yoki balobi Kevin wana asala mariage pendant civil kuna na Afrique du Sud. So commune na biso ya Congo tant mutu ayeko bala nga na enzala beau-frère na ngai. Naza na beau-frère na nga dodé mavumisa yaki obala leki na nga. Commune na biso awa na bandal. Nazo remercier na ebité nazo finga ba commune musute na bandal balandela ki on makasi. Papa bino mozaka bobala na poto l'acception mukanda no alakisa mukanda na ye. Mais sauf quand que dodo azala mukanda moko mais Kevin tozo azala 3 passeports. Quelque part peut to ça peut comme une faute té. Même ça bimisi bango passeport moko o azala no marié té, mikanda moko o azala no marié té. Mais commune quand même faut to se développer. Tous ça rappelle en communication na ba commune ya mboka oyo azovanda kuna parce que ba ambassade na biso eza kuna. Eloko ya boye été ya bato belé parce que ba ndeko na biso basi ba olela trop e ba escocta bato comme na trop bongo pona pasteur o ba pambola ki dibala pasteur wana nga na senga kaka ke omoni ngai problème na ngeza nini basala nzambe fongu ya nzambe zalaka obi nga na natala film mo boye mwana ya ndoki ayeko loka na kati ya ndako ya pasteur ezala ngo oui ezala ngo bien mais obi ke pasteur wa zala nguya ne baka na moni milima be faut sentir en déjà pasteur oya bénir libana na retenir rigueur penate mais bazonga na makolo nzambe muto soka za mabe mwana mwasa eko présenter un homme dédié oza na nguya nzambe au sentir en état d'âme bango balobaka na nalisa mutu na ndaku na ngana yebe état d'âme na yete so tala état d'âme Kevin et pas ya Aska Olangi futi na futi. Parce que biloko boye biso bandeko leti ngana miso na mikomisi ndeko ya Aska. Na sombili kamona kotika onte tili bala ne fo ba kabwa na po mamola ngesika za akopema na kimia te azotala mwana na nga bali libala deuxième po soki ba tikika libala wana c'est que to anobenga Aska Olangi deuxième bureau Kevin. Parce qu'on a si fait c'est deuxième bureau et zalakati. Donc ba parent na Congo to rappela ba vrai ba parent. En tout cas, babina Congo to za rappel na ba vrai ba parenté ba o ba tikali ba fongola matoi ba yoka likambo. En fait ko parrainer mariage, il faut beaucoup tapena na mozindo ya likambo ngo. Beaucoup tapena na mozindo ya likambo po to bimisa ba soro te to. Obi lo ni ngoma bo. Moni te mele to ana mboka passe hein. Ba concurrence monsieur comment salama na fana na mariage on ba zwa ki nga paré. Esthétique kaka. Monsieur pezaki ba zwa nga paré pour bazana point de faiblesse. So tali buzo ba moi sama na commune akini. Oh, et ça histoire vraie. Moi si donc ngana to balani to bota te. Yo ki obimana parrain na yokuna. Atie ozemi. Soit niveau. Do babilo ko no sote ça ba anti valeur mo photo télémélango. Lelo ba parrain, o mona parrain mo bazala mbongo danger. Akomi ko dame sonné moi si ya mwana na yo parrain naki. Pour ani pour ba na point de faiblesse. Vous comprenez? Lelo pe o ko pe na poule, couple babalani bazala mbongo ebele, yo parrain na mbongo te. Allez, moi si pe wazaki wazawana sana mbongo, envier pe mobali ya parrain na ya marraine na ye. Babimi na ye. Tala désordre bulu yeke zo kota na Congo. Yango zo mona makambo ebele zo tonda na mabala na biso bozo ke bozo bota te, bozo ke leboye. Bandoki pona likambo oyo vraiment en tout cas vraiment photo betaka c'était libala eza likambo bisekité. Libala eza loko moko boye pour nzambe moko loba déjà l'homme quittera, ça cachera sa femme. Donc eza loko moko béni biso to commission loko le loko moko boye. Bino bozolo babokotika na soni moni ya mwana Marie Misamu. Boyoka ki soni lelo baba est-ce que baboya na Manix Chibuki ngai naza parmi bato na bisa batuki. Botika Rit Misamu na Manix Chibuki parce que moi j'ai l'information dans ndeko moi bisenga na Londres bi Manix Chibuki ti Marie Misamu zaki en vie anda bisa Marie Misamu ki na bala mwana. Donc c'est quelque part à ce pela qui ne alinga et puis Rit comme buka na tomoni Rit Misamu wana azama makasi koleka na mama na ye. Donc soka dimi mobali c'est qu'il y a billet. Voilà les lois est-ce que boka sou masono na bango nenga jamais yo kana. Donc c'est un peu ça mais tout le bâté qui auto kanisa ya Marie Misamu mwana Marie Misamu na ya Kevete. Ya Kevete et puis ya Manix Chibuki a déclaré qu'il bas moi si wana aboyana na ye. Azali pe étranger. Abina ya bala congolaise. Ce qui peut y épendre dans ce Kevin aboy pe continuer ko vana na sud-africaine.
tout le monde a papier divorce, tout le monde a divorce, et ça problème était, tout le monde a libéré na bangote, mais biso to boinde anzame mutu passe. Et là biso to boinde, deuxième bureau na CFMC à la tema nene. Maman langue déjà va couper le qui libère la deuxième bureau exact. Mais siko, ceux qui m'obali wana lobby que lelo yo a divorcé na mwasi wana, atika na aska. Bino boko boya, bino bato bozo télé. Match ça déjà mabé. Soka comme boya et pour siko de biso to tindi e voilà bien to biso tika na. Conseil ni opesa na mwana maman. Conseil na opesa aska online tu es ma sœur, tu es congolaise, yango moni na lati drapeau. Oza mutu munene oza servante dédiée. Ko buka na te mundi sola mutu to loba église munene quoi si femme c'est mutu tikala na ngweza aska online. Responsable na ngo. Donc elle doit être à côté ya mobali oyo azana ba norme na ye. Pas un escroc, pas un gigolo, pas un aventurier. Azala peme na mobali ko benga ma papa pasteur. Akota na vision na ye. Donc conseil na ko pesa ngwana. Kota la so. Pour la Kevin. Te Kevin ko na pesa conseil ni. Mais ça muninga no. Ya za men. Aza escroc vina ngwana escroc. Maza mobali. Na ko pesa conseil te héros. Ngana no babo aska olangi. Et puis ko bossa na te que Congo toza na posa na yo. Koyoka soni te o ende na boya ndina sali mariage munene bonde to tana ba image wana na boya na neli susu te. Nzambe akoki kotombolo na humiliation zipe mobali susu ya somo ya danger abanga nzambe après makambo oyo. Histoire ndo mona ka vie ya mutu eza film eza cinéma. Lem su nzamba tineka le capable Kevin escroc après akuta na mobali ya malonga. Donc on comprend. Conseil na ko pesa na Kevin. Conseil na ko pesa yoka conseil. Kevin tika ndeko na biso. Tobona biso na elo na biso. Tobona biso na ya aska na biso. Zongela mwasi no ya sud africaine. Zongela ye boke no kufa na kimompono na bino kuna na mwasi soki ya Zimbabwe bimili susu. Ba merveille. Voilà ba merveille na ngezali kaka na driche ya motomètre ya na ngati kaka leki na ete. Merci beaucoup na appel no lobby. Ya nozo zela na ya gote business tozo zela vraiment. Adriche ya motomètre likofi na nga na bomba na moko. Moni ser na biso pe nene azali nene Isa. Et na pesi mbote na Francis Thio Muluba cher, na pesi mbote na Jessica Mwadi depuis Australie, et puis na pesi mbote na moto asimbi caméra zo filmer biso Paulin, leki ya ba Paulin nyoso, Paulin Mukendi, ya joli kalunga na pesi ba mbote belé, sans oublier tatoué wa Sakule Fayulu Chilo Monani, ba comment on est abri. Donc et puis na bossa inte maman Irène Bokungu, donc moi na souka liaka bien. Merci beaucoup na Bella Dinganga la patrona. Bah vrai hein? Parce que chez nous on a bah vrai nanga maman pasteur Titi la source Dani Nzila na Dible bon ça la bonne année en ngoyote bon c'est Pelisa Géry comme tox merci. Voilà to comme une souka émission na biso mo monika en tout cas vraiment to télémeli mabala ba deuxième bureau mibala ba escroc ba parrain pe en plus bo parrain raté ka pona ozangi bo parrain raté ka pona au prestige ba mona au télémela qui s'occupe di bala moko en tout cas vraiment bo aider biso. Boki na rapenda na source soko ba sa mabe bolobi ke non di ba les ati wana nde boko aider biso tozo mona mabana ngo lelo tozo kende pe ya malongo pe zo zalaka te zaka parce que bino ba parrain di ba 6 mois 1 mois 3 mois 4 mois divorce pour anini mabele kimi en tout cas na pesi mbote na ngana kolo chaîne au Feza TV bela dinganga na pesi ba mbote bele.